fondation eza eloko ya sika eza eloko ya kala te eza eloko ya sika tolukaki tobundana tobimisa F92 nzambe asali biso grâce tobimisi F92 bon tobandi siko nde baactivité nde tobandi baactivité awa oyo eza activité na biso liboso tosala tosuka kaka na awa te nde tobandi donc nde toza boye tofungoli porte nyonso to wana eza salaire nanga nyonso na bimisi eza mpenza mbo nanga salaire nakangaki na bino nayo osunga na banda osunga lelo te totindaka oza mufika omona ozwi mwa mbongo otindi bosomba biloko bomema na orphelinat boye bon lokola ngai moko na otonga orphelinat po toza peut-être ya mosusu na tante nazotonga nga mo orphelinat eza mpenza ya monene makasi ya monene mpenza bon siko tolingaki avant biso moko totonga tokota na deja na kati ya baorphelinat toyeba etambolaka mpe ndenge nini omoni eza kotala kokola na nga vraiment papa akufaki nakolaki baleki na nga kokola ya baleki na nga kokola ya bana na nga po bana na nga baza baorphelin batikala ya mike makasi nde nabokoli bango namoni ke baorphelin mosusu mpe basufraka ndenge mpe bango baosouffrir ocomprendre kosouffrir eza kaka matériellement te moralement moni kozanga baaffection ya baparent ederangeaka mpe vie ya moto nayosaka bandeko na nga oyo bwana libanda mboka oyo eza secret ya vie eza vraiment secret ya vie nga nalobaka surtout neti nga moko kokoma ntina mokolo ya lelo eza kosunga baorphelin kosunga baorphelin kosunga babola eza eloko moko oyo ekobundela o bitumba ya butu na ya moi yo moko oyeba te oyo eza biblique na osenga bandeko nyonso ya Londres tomona bino na ntanga bakomo te boza ebele oyo mitema na bino etutisama bosunga eza pasi na musika toyokaka kaka na sango me kokoma sur place komona bana bomona bilili tokomi sur place me banzungu nanu baolambela basani kutu baoservi bango toyebi te soki eza ndeni bana bana basapatu te bapieni totala bango bilamba balati toana bilamba bino boyebi toana bilamba tobwakaka mpenza na poto okangi nga na place ya monene na nsima oyo otika pa na nga epa na nga eza place ya obunga te bato boyebi na Enfield wana kote Enfield college so benka Washington donc na pe mutu bino so boyebi donc boluki nga boye kotika sapato akala ya kotika sapato asika kotika na sepela mingi so ngo sa don sombelo kwa sika lelo pe to koyeba ngo mukilo kola c'est une occasion pour nous et ya ndenge nini Solange Washington bon Washington de ka mokili mo bayebi Solange Washington nande be bayemba Washington ezaka kombo papa bana pesa donc so l'équipe est grand pays ozongi boye grand pays etikali mais yo zo na Londres aussi kombo ya batu ya grand pays na États-Unis nazo komba Washington wana ofana na Belgique na Bruxelles Facebook na ngai eza Solange Washington mosusu eza Solanga Washington so koti kuna ozwa ngai numéro ya téléphone na ngai eza affiché na Facebook na nga sepeli makasi yo moni pe bana ndenge ba sepeli eza kaka ba bon ye na ngote na présence au moni présence na ye esali vraiment mosala kati orphelinat to sepeli makasi soki ba mama boye bazala mibale misato vraiment mosala kotambola na sempeli makasi aye maboko pama te ye moko alambi banzungu kuna na bamama wana bokomona ayeli bango mpe biloko oyo bino bofilme vraiment nzambe apambola ye awa boza na bana combien 89 ebele boye ebele papa pasi na kolesa bamosusu baétudiant tozofutila likolo awa tozofutila mpe awa bana baétudiant nabo bazozela examen d'état baza likolo nabo baza na internat nanu bakomi te vraiment pasi papa omoni ndenge nakoni mpo na misala me lelo nafani mwa kimia mpo bino bosungi ngai impayement tala tolo batelo oyo tala omona esika bana bazolia deke mbula ebandi
alo toyebi te bakozala libano bie omoni ata kuna likolo wana tozangaki eloko me mama Solange ayeli biso biloko bozomona biloko yango tozolamba donc mama Solange asungi biso nzambe apambola ye asimba libende mokolo mosusu akanisa biso lisusu très scolaire bana awa baza ebele me mama na bango aza na makoki te lokola oyo bamonaka biso me bazokokoka te mpo basunga biso vraiment nzambe asimba mitema na bango mpo baya kosunga biso. Tena bi voiture na boso azanga Yves yo on respecter Benda solo ça va hein nem nene na dimne kutu mutu mo azanga na boso na te do sendeli fala za kwati kuna tokoka kuna bakota combien kuna bakota combien kuna se ba combien Ese lo te hein? Open belly boso.
Zonga. Yaka tout droit. Yaka. Ah, yaka. 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 Zonga sima. Comment? Aujourd'hui, nous pierre après on pousse au bout comme ça. Ok, si on a un yaka de yaka, 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 yaka. Pourquoi c'est bien? Pourquoi bien? Bien sûr, yaka, 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 yaka bien, yaka na l'autre. Yaka, 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 yaka. Zonga, 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 zonga. Zonga, zonga. Suka, 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 suka. Yaka, 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 yaka nyam. Zonga, 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 suka. Monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo zanga lolo azosala zamba Yo kena biso aussi déjà place kuna. Aux a la place hein. OK, tokeni. Yo faut bien bana la fenêtre. Bloquer la fenêtre. Boy pas vendre na les azani ka. Et moi la fandi bien ici. Quel abus. Yo faut que mbango déjà que ta voiture. Yo te nyama na.
azosale salela ngai Yesu Yesu salela ngai Yesu Yesu Alléluia. Yesu azana ba moi. Komba mana yo Jésus. Komba ba. Tirobo. Yesu na lingi na tatola Yesu. Papa na lingi na témoigner sangano na ye. Ngapena tatola bon sambe na yo biso bato. Yoka bosenga na nga zambaka basaye. Yoka shije na nga ye sangano na ye. Na ye na bapasi na nga libosabo zambe na yo. Na ye na kozanga na nga libosabo zambe na yo. Salela nga Yesu Yesu salela nga Yesu Yesu salela nga Yesu Yesu salela nga Yesu Yesu undela nga Yesu undela nga Yesu Yesu undela nga Yesu Yesu undela nga yo Longisanga Yesu Yesu Longisanga Yesu Yesu longisanga Yesu Yesu Longisanga yo Yesu Merci Jésus Dans le Bible bisenga senga sanga lole Dans le Bible ya pesanga kabela nga bisenga senga Yesu moko nini ye bato bakolia pe na sima na ngai Yesu moko nini ye bato bakolata pe na sima na ngai Yesu Papa, toza beze bato basunga biso kasi kokotisa biloko ya po tosuki kuna. Ka awa. Boya. Abakaye. Sema ikoma bo. Yo Ogi. Ogi yo. J'ai Sylvia. Ça va maman? Ça va bien? Ça va bien? Ah Victorine. Tobaki toya toye. Malembe. Yo bila kolia baba mabongo. Bakai. Ah, bakai Kala soki ekokaki kobakisa po eza 2 carton.
Surtout na pesa moto. Yana makala. Oh, pasaka ngo boye bafuli. Malo sage zala kina eza. Nini wangu? Ah bah coach elle va déjà pondu. Danti. Ah to coach déjà pondu. Mais moi déjà makala.
pondu. Oh, ya pondu. É próprio, é? É. A boca cá, ah. Mima, ça qui n'a quitté pour nous. Ça qui n'a quitté, tout ça pour nous. Il est déjà blanc, on est sur la carte. Vous comprenez? Comme ça, nous sommes à salir. Vous avez pas de comme ça, il faut. Nous sommes à manger. Bah, moi, quoi? Peut-être que ça n'a comme ça. Tout à l'épice pour nous faire la sauce. Ce sont vraiment les agouts. C'est ça. Bilom c'est ça qui dit ça. Ah. Ako gani guys. C'est ma fille, mignonne. La première fois, mon Congo, la vie n'a pas. Et là, on voit qu'elle a été pas normal. On doit y avoir pas ça, mon c'est le de la vie. Ah, tu es au total, bon, fait là. Oh, bon, fait au total là. Il m'a payé à Nabamo, il m'a payé à Félix. Donc, oui, ça nous a tous un dingue. Maman, pourquoi ça m'a aïmba mon cassette? Et où me la sousou? Baby, ça son baga awa. Na poivron, hein? Na poivron.
Boboto. Makanisi tovandi awa banda tongo. Tata Nzambe abateli biso tina ngongolo. Na kosimbaka mitema ya bato batondi na mboko kasi tomoni Tata Nzambe asimi motema ya mama. Boyebi mama wana. Mama Solange. Fondation. Hein? Baye na biloko. Eza esengote. Mpona bongo. Osala nini? Nzambe asala nini? Apambolaki. Asimba nini? Libende. Soki libende? Ekobukana te. Se nzete ne ekobukana, na nzete ekobukana te. Bukana, mais libende. Mama, bana bango, tucha banjemo pona kuya na bana. Kunga nzembe. Mbuka. Toyemba biso nyonso. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Alléluia. Jésus ne change pas. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Alléluia. Jésus ne change pas. Il est toujours le même. Jésus ne change spécial pour la biso et pour la bino aussi. Donc, vous allez na maman la biso Solange, mon quoi bon, vous allez juste à Liboson la biso awa. Avant d'aller dans beaucoup les sous mais azali congolaise. Mais comme l'élo,
amonaki que d'après ba voyage to asali le lot ezali journée moko très importante pour naye ameka na mwa moke o azwaka kozala na bino kosepelisa bino tosola ensemble tomeka koyeba nini tokosala mpona koyede moko na biso na makambo nyonso tosalaka il faut kobandaka toujours na nzambe liboso. C'est pour cela nakosenga na volontaire moko na ndenge botoyembela biso banzembo ya nzambe ya kitoko oyo akozala na courage aleka liboso ameka kobandela biso na makambo avec bapriere na bino nakopona mutu moko te oyo amoni ke motema ne touché aleka liboso tobanda na losambo mpona nayebi ke bino nyonso te bozali abo bana mayele makasi banzembo botoyembanga kuna nayembango kala nazoyeba lisusu te. C'est pour cela nakosenga azala na moko me nasepeleza na mwana mwasi Benedict nani oyo aza na makoki na makasi ya koleka liboso juste awa ameka kosala na biso priere mpona tobanda makambo toye nango mpona bino. soki bolingi te nga mona kopona eza te soit oyo amoni ke aza makasi ya koloba kosambela na biso aleki upie nga mwana poni moko na bino tosambeli elongo na contexte na 5 eza nango kaka priere ya pamba noza bana nzambe toyembi na bino tosepeli na bino mpona nzambe nakosenga sikoyo avant tobanda makambo toye nango mpona bino lelo il faut tobanda na priere oyebi ke priere eza importante aujourd'hui matin oyo mokie bolembi tozongana biso sikoyo mpona nini ntongo toona mama nzambe bino nyonso bolembi bolingi biso koloba te mutu moko kaka mutu ebele te nasengaka na mutu moko azwa courage tosala na ye priere parce que biso tu awa tozali basala nzambe bino mpe bozali basala nzambe bapaster bakobima bamama paster bakobima bon comme bolingi na bino koya te nga moko naopona nga moko naosala nini boloba te boza kolemba mpona nini bon comme bolingi te nazopona oyo nakoki kopona oyo akobanda na biso priere ya ebandeli eza bongo te eza bongo te bozoloba me ntongo ya kondima oyo ya kolekana na kosambela na biso bolingi te tekenga mwana azopona moi koponaka na facile naopona na montile na baka papier moni papier na ozwa okasaka papier na naza na papier bandina biso mpe suka na biso nzambe bwana so satane komeka biso nzambe omona biso mpe zinga biso na sango ya makila na kombo na Yesu. Merci beaucoup. Seigneur, confession, merci. Hasard na mokili ezali te papa. Yo ozali nzambe ba surprise.
nzambe na ntongo ya lelo tozalaki kotondi botondi oponi parmi baebanso bazalaki na bolingo ya babola bana bitike tala libonza ya mosala na yo mama Solange na kati ya fondation nzambe pambula ye pambola ekipo eyaki na ye pambola biloko oyo biso toyambi tumitundi Seigneur tozali banani mpo toyama biloko etondi liboso na biso nzambe yozali nzambe ya borphelin mona libota ya mama Solange zungisile ye centriple esika wapi ebimi mpo te esuma biloko oyo pambola libota na ye pambola baboti soki bango te nde tuyami libonzo oyo te Seigneur bisika telemaka tusengi élévation promotion batele lokola liki ya soso pesa ye promotion sika wapi atelemaka baisila ye ya mingi azanga eloko te na kati ya saki azanga eloko te na kati ya poshi na ye azanga eloko te na libota na kati ya fondation pambola fondation ekende mon entier pambola fondation ekende bipai na bipai nzambe yo olobi loboko moko elongolaka sili te pambola ye Seigneur Jésus akanisi biso boni bazali na bamala mbongo bazosakana bakanisi biso te metala mwana mwasi o Seigneur yamba libonza na ye lokolo yamaki libonza be yamba libonza na ye lokolo yamaki libonza mama veve liboso ya paroisse liboso ya eklesia nzambe topesi yo nini tokoki kozala ingrat te me moko parmi les 10 me moko azongaki botondo botondi mpona bandeko oyo lelo mokolo ya mosala batiki baprogramme na bango nyonso baye kosetelisa bana baye bazangi kaka bazangi mama nzambe mona bango nzambe pambola bango nzambe pesa bango bao bazotanga bazwaka na kelasi bao bazangi mibali pesa mibali bao bazangi misala pesa misala bao bazangi esika kotelema pesa ata mai ya poma batekaka ozongisela bango ya mingi kanisa mpe baoyo basungi biso à travers mama Solange mona bango Seigneur mona bango na elili oyo ozoyamba pambola bango pambola biso journée ya lelo ezala sacré ezali journée ya mémoire eza journée ya kokumisa yo ezali journée ya kotala tempele na yo à travers oyo osali na mosala na yo Solange banguna na ye Seigneur banguna na ye ezala libota ya mosala bipai na bipai bamona ye te yezo telema liboso na ye lokola alpha telema liboso na ye lokola omeka bamalana ngulu tozikisi bango sans effet moto na yo ya nzambe ekitela na moko atia lokola awa banaki le 4 septembre 1999 donc le 4 septembre nde tokokisi 28 ans officiellement le 99 mais tobana avant 99 pour la mikana l'état makambo nyonso avec quel objectif kozwa soin ya mwana bana mwana moketi kokumisa ye utile na kati ya société donc rendre l'enfant utile dans la société. Il y a la scolarisation, il y a l'hébergement
kokomisa ye amiyeba ke azali mwana mboka Congo kokomisa ye na état civil kopesa ye droit na ye lokola mama oyo asali droit na ye alala na esika malamu alia trois sortes ya biloko ya protectif atanga tozali deja bana oyo batangi oyo bayaka na 6 mois bakomi na LD tozali na bao ayaki 3 mois baprésente examen d'état oyo ayaki une année azwi diplôme bao bayaki na baage wana bazwi maplomb bamosusu baza na yespe Gombe donc ba7 oyo bakozala na université 8 oyo bazwi maplomb d'état na 5 oyo tozozela oyo nzambe akosala le 18 oyo akopesa badortoire eza wana toza na badifficulté omoni na mbula soki mbula ebeti sika bango oyo baliaka omoni réfectoire eza na problème bakiti tuluwaka ndenge boyawa tuluwe bakiti ale toza na 3 site moko eza na Mongafula yango nde ezikaka na moto site oyo ya likolo nde baétudiant baza na maplomb baza likolo tofutilaka kuna tosala bilanga donateur akoloba ke chaque fin du mois apesa boyeboye tozwi te ka babonne volonté yango wana tokosenga bato ya motema malamu basunga biso à travers mama Solange ezala na poto ezala na RDC oyo akomona bilili oyo asunga nzambe akopambola ye bano bazali Congo ya lobi tozotunga Congo alobi yango wana soki topesi maboko te eza pasi yo na ndako bana mibale ozolesa ozokoka te metala fula bana oyo omoni mama Solange banzungu boni atani kuna na moto omoni yango donc bosunga biso vraiment bomoni ke mama Solange mosusu babuti kosala opération akoti awa mosusu basalaki lobi bordonnance etoni wana oyo akomona biso à travers lili oyo aede biso bakayeka ko mama ye nango bango nyonso batangaka maternelle primaire secondaire na université barama papier basengi mwa okene kokoma inscription côté oyo baloba gratuit mwa okene kuna $30 na ba uniforme donc eza passe oyo akomona biso na lobi bien à travers les cycles fondation SEM loka koma ya fondation la fondation Solange Mukwabo ye wana na kati ya babola bomoni ye apesa candidature ya kobila asala nyonso wana nzambe asunga oza na nia koloba te natiki bino journée ya malamu bofete DG tia mwa animation kuna Solange afani mwa inquiétude buna nayebi te mpona Oh,
mbote na biso eza aza te kokoma awa ndenge mama ya biso Victorine ati koloba wana ngai moko na perda papa na ngai na représenter jamais d'état papa azalaki kofuta nyonso tu bozwi ya mingi te mais tozalaki bien mais nakokufela papa natika na eloko moko na mutu fo nasala examen d'état moto afuta yanga classe aza te nakenda na famille na luka na beta baporte nazwa te na continuera te nakendeki nzela mosusu nakesaka bacour hôtesse na nde mpe nakomaki hôtesse nakoli nzambe asali nga grâce na bali naboti bana oyo mwana nga suka oyo na ye ye moko mpe papa asali nini akufi ye mpe papa atikali na age ya 5 ans ye mpe aza ndeko na bino orpheline kaka neti bino totali kokola na ngai natali kokola bana na nga papa na biso aza kaka moko oyo alobi aza le père des orphelins donc na ngai na ye na bino toza na papa na biso moko atikaka biso te amen ok natali nakokozala na famille biologique na ngai mosusu bakosunga ngai te ata oyo baza libanda baza mpe kaka famille na ngai po papa na biso kaka nzambe bongo te ok kotanga bible ndenge totanga maleme tokokutana mpe na baverset oyo ya kosunga baorphelin nayebi ke na kosunga bino nzambe akopambola nga mosusu bokozongisela nga mbongo te mais nzambe ayebi na banzela nini akopambola ngai najujaki bon na mokie kaka oyo nazwi naza ministre te naza député te nasala mosala oyo soki nalobi abondima te mosala mpenza ya se makasi ya se mpenza me na mokie oyo nazwaki na bi te fo nakabwana na bandeko na ngai na bandeko ya bana na nga tosololi na mama moko apesi ngai telefone ya paster Alain aza na biso lelo ta matima ngengenge nde sikoyo apesaki ngai numero ya mama ya biso Victorine lobi nazalaki awa na nde ndeko na ngai azokama bango bayebi kote te me ngai nayebi kote na biso baorpheline ezali place biso toza baorpheline ezali mais avant neke na orpheline nayebisaki nzambe na okende bikendela te place oyo na otya likolo na ngai eza place oyo otindanga ezala eza na fin fort ya wapi ya mboka ezala eza na fin fort kuna na suka banzele kuna kaka place oyo nzambe akotindanga place ngai na omema mwa biloko na ngai moke na oya nango lokola mpe nayaki nakoti lobi nasuki kuna me nakotaki quand même nakutani na mama yana eseki mama biso toya lobi ndenge toye kotika boye toyebi ke toolona na mabanga te toolona na mabela kitoko oyo kobota mbuma mpa na bino ekobota mpe mbuma mpa na biso elo nakoloba na bino nde boza a bino nyonso tu yala moto apesa bino kimia lokola nzambe te okozala ozosambela mais so ozotambola na mabanga nzambe te priere na yo mata te bénédiction eutaka kaka na etamboli na yo boza bana mike boza bajeune les 10 commandements d'abord na baage na bino fo bobanda na les 10 commandements bobanda kotosa yango ayeti bokola bomona makambo mosusu ekoya automatiquement kobanga nzambe eleki nyonso oyo ngai nakopesa bino mpona stati ya ONG na biso ya fondation na biso toza na mama na biso Jemima akotangela bino mwa stati na biso mokie akokende mosika mingi te de la création, de la domination, du siège et de la durée. Article 1. Il est créé en Angleterre le 24 juin 2023 et a un bureau exécutif local à Kinshasa, République démocratique du Congo. Une fondation dénommée Fondation Solange Mukwabo. FSM en cycle. Article 2. Le siège social est établi à l'adresse de la fondatrice, présidente et du cofondateur vice-président dans la région de London, Yaoundé, Bourne, Croft. Bon, ils ont adresse à niveau à Londres. L'adresse au niveau local Kinshasa est à la rue Idiba, 18 Lembafoire.
Il peut être transféré en cas de besoin en tout autre lieu national par décision de l'Assemblée générale. Article 3. Il peut être institué à travers la République démocratique du Congo des sous-bureaux et à l'étranger des filiales pour servir de pont entre les sièges sociaux et les membres résidant ailleurs, ainsi accorder à la fondation la possibilité d'émerger. Article 4. La fondation Solange Mukwabo, en sigle FSM, est créée pour une durée indéterminée à partir de la date des signatures de présent statut par ses membres fondateurs. Chapitre 2. De la vision, de l'objectif social et du rayon d'action. Dans l'article 5, Balobi, la vision de la Fondation Solange Mukwabo a pour vision de cibler certaines familles, les veuves, les orphelins, les familles les plus démunies et les vulnérables, vivant dans les quartiers précaires de la République démocratique du Congo, plus précisément à Kinshasa et sur toute l'étendue du pays et d'autres pays africains qui vivent les mêmes difficultés. Article 6. La Fondation Solange Mukwabo a pour objet 1. Aider ces familles à avoir un environnement sain, leur apporter des soins médicaux nécessaires, avoir un logement habitable et leur donner de quoi manger, aider les enfants pour les frais de scolarité et soutenir ces familles dans leurs projets pour un avenir meilleur, la responsabilité et l'honnêteté qui visent l'intérêt commun et la réduction des injustices et des inégalités, l'autonomie qui vise le développement du pouvoir d'agir de chaque personne pour plus de justice sociale et de bien-être pour tous. Article 7. La Fondation Solange Mukwabo exerce ses activités sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo et hors de ses frontières. Dans chapitre 3, les membres. La Fondation Solange Mukwabo comprend 4 catégories de membres. Membres fondateurs, membres réguliers, membres associés, membres honoraires. Et membres fondateurs des présents statuts, toute personne physiquement ayant contribué d'une manière ou d'une autre à la création de la Fondation Solange Mukwabo et jouit d'un statut particulier. Et membre régulier peut être accordé à toute personne physique âgée de 18 ans ou plus intéressée à promouvoir les objectifs de la corporation et à y contribuer sur une base permanente. Sa demande d'adhésion doit être acceptée par les administrateurs et a au moins des dispositions contraires dans l'acte constitutif. Ces derniers déterminent la cotisation et le nombre d'années durant lesquelles cette personne sera considérée comme membre de la corporation. La catégorie des membres réguliers confère le droit de vote. Le conseil d'administration de la corporation pourra de temps à autre, par résolution, modifier les conditions d'admission énoncées ci-devant. Donc, en quelques lignes, tu essaies de faire comprendre à Bino vision et objectif autoza nango pour na badéminer na vulnérable.
Asikoli. Bandela. Bakaye, bakaye ça insuffisant, pas la balèque belé. Donc toi qui n'a des cartons, quand tu as 16 paquets 16. Donc faut essayer ma fois avec ça bakaye mususu. Ouais, tout ça maman elle faut Victorine à ça. Maman comme maillot moko. Ya mani tu ya. Sima. Saga fufu.
baza mama tika basi. Mai, j'ai mana mai non? Ça mai. Tomela tokabola na bana bisiki lokwa biso. Tokitaka mwa ngongwa ya mingi teka ndambo. Mutina mutaba na place na ye, ako bouger au droite. Alors ba nini? Pesi balo ba nini? Ya zapa. Bah, bon, ça, moi, mon mouvement, quand la photo, pas tout de la temps. Caoutchouc, hein, maman. Caoutchouc, aussi, là, moto bouk et dongoli, le soukoni de baniki. Baniki na blanc, c'est la casse. Donc, ça, il y a un bis au Kauka. On te sent ça, comme ça, il y a un bis au Kauka. Il y a un balou sabot. Loso pesa ana dance na mo. Oyo ki diani ya dine banana kuna. Comment? C'est aussi tenté. Vraiment. Parce que aïe. Parce que poivron hein. Ah, oh, tu es déjà poivron. Wana linga kalinga. La sauce hein. Ok, c'est bon. Tu as fini quand? Vraiment,
Mbote papa. Tomoni en orphelinat visite ya fondation maman na biso Solange Washington Obayebi na kombo ya Mokwabo lelo aye kotala bino awa en fait un mot par rapport à la visite ya fondation Solange. Papa merci na sepeli makasi yo moni pe bana ndenge ba sepeli ezaka ka ba bon aye na ngote na présence au moni ni présence na ye esali vraiment mosala kati orphelinat to sepeli makasi soki ba mama boye bazala mibale misato vraiment mosala kotambola na simpeli makasi aye maboko pama te ye moko alambi banzungu kuna na bamama wana bokomona ayeli bango mpe biloko oyo bino bofilme vraiment nzambe apambola ye. Awa boza na bana combien? 89. 89 ebele boye. Ebele papa pasi na kolesa bamosusu baétudiant tozofutila likolo awa tozofutila mpe awa bana baétudiant nabo bazozela examen d'état baza likolo nabo baza na internat na bakomite vraiment pasi papa. La difficulté ni besoin d'avoir na kati orphelinat ba travailler baza non payé omoni ndenge na koni mpo ni misala mais lelo nafani mwa kimia mpo bino bosungi ngai impayement tala tolo batelo oyo tala omona esika bana bazolia deke mbula ebandi alo tuyebi te bakozala libano bi omoni ata kuna likolo wana bamama mibale Leticia na presque tala ndenge babongisi toilette vraiment napesi bango merci na oyo mama ajouté nzambe asunga bango loboka nzambe ezala na bango bazanga eloko te merci. Numéro de téléphone 089 91 0517 orphelinat La Grâce. Merci maman, toujours continuer donc vous ça l'appel encore maman na biso Solange Washington a sali na fondation na ye koya kotala bana na masina awa vraiment et ça nous fait plaisir toujours continuer kozwa toujours maman na biso baza awa mais maman Zola azona mara azana makosa l'habité maman un mot par rapport à la visite à lelo ya fondation Solange Mokwabo. Merci to sepeli makasi ndenge mama Solange ayo kotala biso tozangaki eloko me mama Solange ayeli biso biloko bozomona biloko yango tozolamba donc mama Solange asungi biso nzamba pambola ye asimba libende mokolo mosusu akanisa biso lisusu na nzela na ye lelo tolie tozangaki eloko vraiment eloko akopesa ye eza te me topesi merci nzamba sala atala ye asunga libota na ye apambola pe sur sa provenance na ye po ambala nsima akanisa biso mikolo nyonso na ba oyo bazotala oyebisa bango nini oyo mpe bazala motema ya kosunga kopesa me opportunité monani te mpona bango oyebisa bango nini lokola na ba oyo lokola rentrée scolaire bana awa baza ebele me mama na bango aza na makoki te lokola ba oyo bamonaka biso me bazokokoka te mpo basunga biso vraiment nzambe asimba mitema na bango mpo baya kosunga biso mama azokoka te ye moko donc azokoka te lelo kutu tozangaki eloko me mama Solange aye kosunga biso asimba motema na ye bakanisa biso rentrée yango ebandi mpo ke bana bazala malamu batanga malamu balata malamu. Merci beaucoup maman to j'appelle ndeko ndekona oyo maman babakisi awa te yokoki kobakisa nini? Merci beaucoup malgré vous déranger mais en tout cas Zambia pambola maman Solange même bible ezolobake moto asungaka baorphelin adefisaka Nzambe na baaction azali kosala malamu mpena mpona baorphelin mpe oyo asalaka en tout cas Nzambe alola apambola ye apesa bango molai oyo makanisa malamu azali na yango en tout cas mpo na mboka oyo en tout cas toseka na Nzambe apambola ye esuka kaka mpona baorphelin na baoyo awa te mais asala yango mpona baorphelin mokili mobimba bongo Nzambe akoyeba kotika ye te en tout cas tosepeli makasi alie na bana mama ye na bamusa asoutenir bana na makambo ebele mpe asala yango toujours mbala ebele en tout cas Nzambe abakisa ebele na staff technique mobimba apambola bino nyonso boakompane mama merci nga nazali dada nazali moko ya baéducateur ya bana tozali kotia bango Nzambe apesi biso na service ya bana en tout cas Nzambe apambola bino abokende liboso
fondation Solange vraiment ekende liboso esika na Congo te ekende mokili mobimba na États-Unis na Brazzaville na mokili na Europe mpe na Amérique en tout cas etambola mpona baorphelin dans le monde. Merci. Voilà, nous sommes déjà avec Solange Washington Mokwabo, tous en à Londres, à juste pour la action au total là, biso bino ndenge asungi bana ya barfelin. Alors ça dit bien na commune Massina, tous en epé moko awa to Solange moké, maman Solange pour santé na yo et puis santé à fondation Solange Mokwabo. Alors santé eza bien, zamba obatela comme d'habitude. Fondation eza eloko asika, eza eloko akalate. Eza eloko asika, toluka ki to bundana to bimisa F92. Nzamba asali biso grâce. To bimisi F92, bon, to bandi skonde ba activité. Nde to bandi ba activité awa, o eza activité na biso liboso to sala. OK. To suka ka na atende to bandi. Donc nde to zabe to fungoli porte. Voilà, vous fungoli porte. Pourquoi va choisir Massina tandis que va faire na eza belé. L'orphelinat de Belé, dans la ville de Kinshasa, choix kaka Massina, pourquoi? Bon, biso to ba chrétien premièrement. To lingaka elo nyuso saleza na volonté nzambe. OK. Yeah. On na likanisi ke fona sala boko kene ngulu te, obondeli nzamba pesa o place nini oyo oko cha likolo. To mona ba orphelinat beleza awa na kati ya Kinshasa mingi za ba business. Oko kende pe place mo bo mona papa mo mama mo atia bana nkazi na ye, ba neveu ba nièce abetika moi orphelinat. Donc quand même histoire ya mama wana 28 ans d'expérience donc à part ko sambela toluka ki pe quand même ko se renseigner to yeba poto kutana orphelinat penza ya bien. Yango esaki ke ememi biso kuna po sima peza nango ya bien peza li bon. Ndenge na otcho lo bana na ba prière nzamba memi biso kana Massina. OK. Alors pour quel intérêt maman Solange sur la fondation? Est-ce que ça ka pour sunga bana ou bien il pose un intérêt mon akati soit comme on peut comme la ko bimno il faut na sunga bana oyo ba kufela ba boti na sunga ba orphelin oyo biso benga ba mi ba prince ba princesse nga na ça vraiment intérêt te na pena l'intérêt te parce que c'est totali ne so toi les salaire nanga. OK. Na so na bimisi za penza mbo nanga salaire na kangaki na bino na yo sunga na banda osunga lelo te totindaka oza mufika omono juma mbongo otindi osomba biloko bomema na orphelinat boy. Bon le quoi ngai moko na otonga orphelinat. OK. Otoza peut-être amsu na tante nazo tonga ngamo orphelinat eza penza ya munene makasi ya munene penza. Bon ce que tolingaki avant biso moko totonga tokota na déjà na kati ya ba orphelinat toye ba etambola ape ndenge nini omoni. Bon na ko répondre quand na question na ndela mususu eza pe ba makambo tokutana na vie omoni to mona lelo eza mutu mususu aza handicapé pe mama makasi asali asbel na ye azosunga pe ba handicapé. Yeah. Eza kotala kokola na nga vraiment e papa kufaki na kola ki baleki nanga kokola ya baleki nanga kokola ya bana nanga po bana nanga baza ba orphelin parce que la mike makasi nde na bokoli bango na moni ke ba orphelin musu pe ba souffrir ne pe ba souffrir. Vous comprenez ko souffrir eza kaka matériellement te moralement moni ko ça ba affection ba parents et dérangeant peu vie à mutu. Vous comprenez on a tele ki na moi muke na rozwa na sunga ba orphelin o baza ndaku na ba orphelin pe mususu ba na ndaku te. Voilà, alors on va à la biso parce que maman Solange la fondation na vous appelez ma partenaire déjà aussi ba contact na bango déjà au Sololi pour que l'OBP prochaine activité maman Solange ayapé na eloko ya mutuya makasi koleka o sali lelo parce que tout le monde va pesa na bango biloko pas ba orphelin mais o pesi laisse-moi vous dire que ils a penza ya mutuya makasi mais mutuya makasi encore que yasima prochainement est-ce que ils ont un partenaire au solo déjà na bango pour que vous soyez ensemble. Bon jusque là tous en on a ba partenaire te pelo que banda yo moko bandi après ba te pe ba ko cha maboko. Voilà. Vous comprenez pour na banda ngo na makambu ya papa Sonzo a théâtre non papa Sonzo na
Kinkole kuna. Avant comme à Kinkole, papa Sonzo abela makasi. Nasala moi caisse mon anda ko batu bakidaka. Vous comprenez? Nzamba pesa nga mwe loko wana ena luba batu bayokaka. Vous comprenez? Mais à part kaka awa na Kinshasa na mboka na biso pe kuna. OK. Vous comprenez? To senga pe na bande ko ebele o en tout cas nga ba push nga. Batindiki nga penza sala to cha maboko. OK. To ka baby kezelo mo ezala na kati na nga na ye. Oya osepela monique non te nga pe na sunga. Ba osunga ka pona bi basé belé. Voilà, donc le but principal na yo ya arrivé no na présence na ville de Kinshasa ezali par rapport à action oyo ou bien ezali pena makambo susu. Te nazala makambo susu osala te. Na uti vacances na nga yo bi place na uti. Voilà. To bomba na beka non na ya vite fait pona banda makambo. OK. Eza sérieux hein? Eza sérieux pour nga so na bandit comme na zonga simati. Ala bongo. Eza ma sérieux donc de to bandi boye ata ya mukie na ozwa. OK. Baolia. OK. Là c'est au YouTube no mo bomoni. Ndako ane so senga moi couleur ekota, moi batole ekota, au comprendre. Voilà. En même temps mo pe na tonga sous côté mususu. Okay. Mais to sani to kanga ka sensi. Surtout que rentrée scolaire ngo pe le sous. Oui, to pensais qui na moi na biso Manitou, to pensais qui to so ba kaye ba bic. Oh bango pe bazaki même pas na idée. OK. Na komi mama kutabi ayo mtaliboso na ba kaye. Ba kaye zebele. Mais to tinda mususu. Voilà. Merci. Nalingo sur la bande de la biso congolais congolaise, bazota la biso surtout plus diaspora. Oyo bazara pe na coopération, bazara na monter monter benga ba immaculé, mitema pembe wana ya kosunga. Oui, ça boni na sili ko bazota la biso. Na sa bande konanga o bwana libanda mboka. O eza secret vie. Voilà. Eza vraiment secret ya vie nga lobaka. Surtout neti nga moko kokoma tina mukola lelo eza kosunga ba orphelin. Kosunga ba orphelin, kosunga ba bola. Eza eloko moko oyo ego bundela bitumba ya butuna ya moi. Yo moko oyeba te. O eza biblique. Non senga bande konyo sa Londres to mona bino na tanga ba komote boze belé. O mitema na bino etutisama. Bosunga. Bosunga na fondation na biso na nzela nanga so linko sunga orphelin moko na nzela nanga obengi nga bobi numéro nanga ezaka toujours na Facebook nanga ego leka pe quoi ezape affiché wana bobengi nga ito sunga parce que eza pasi na musika to kaka na sango me kokoma sur place komona bana bomona bilili to komi sur place mais banzungu nanu ba olambela basani kutu ba servir bango te bito soki ezandeni bana ba sapatu te ba pieni to tala bango bilamba balati to wana bilamba bino boyebi to wana bilamba to bwaka kapenza na poto okangi nga na place amnini na nsima oyo otika pa na nga epa na nga eza place obunga te batu boyebi na feed wana côté un feed collège so benka Washington donc na pe mutu bino so boyebi donc bolukinga boye kotika sapato akala ya kotika sapato asika kotika na sepela mingi so ngo sa don sombelo kwa sika kozwa pena biloko akala kala te ote bana balati na pesa te so munene mutema na yo bana na lokwa bano yo boti encore considérer bango quoi OK na yo kata na Primark au sommet bana ba sapato rentrée scolaire ango ba sac ba uniforme koto ko tinda mbongo so bo contacter ngai et comment donc là na ko baka confiance. Voilà, confiance mais comme il y a Washington voilà les lopes to ko yeba ngoma mukilo kola c'est une occasion pour nous et ya ndengeni Solange Washington. Bon Washington de ka mukimo ba yebi Solange Washington nande ba yemba Washington ezaka kombo papa bana pesa mwene ti yo za no obali kala mingi tete donc oza komo moko benga pe madame net ndeko na nga Aristote Zai kala mingi te abana na mwasi na jemima vous comprendre eza pe ndenga za na akopesa komo mo abengela mwasi na ye ngasko papa bana za be nga mukara mais ou bien Washington. Donc so l'équipe est grand pays, ozongi est grand pays etikali. Mais yo zo na Londres, ozi kombo ya batu ya grand pays na États-Unis. Na zo komba Washington wana ofa na Belgique. OK. Na Bruxelles. Ça c'est bien.
Donc nangi naloba pe Facebook nanga Facebook na ngai eza Solange Washington mosusu eza Solanga Washington so koti kuna ozwa ngai numéro ya téléphone nanga eza vraiment affiché na Facebook nanga profiter pour ça bango pe ka mbala moko pe numéro ya phone nanga eza 0074 046 32 633 wana eza WhatsApp nanga so ngobe yanga na normal 0044 75 50 teza numéro ya sika bobengaka na WhatsApp wana vraiment ninga opesa mingi te. Voilà, merci beaucoup maman Solange. Tout à fait bandeko ba pembeni. Alors bonjour Ndeko. Bonjour chef. Ozana ni na kati ya fondation Solange Mokwabo. Alors on est un membre de la fondation Solange Mokwabo. Alors on a participé à Kilelo avec l'équipe tout entière. Donc on a comme ça moi dans tout accompagnement la bus maman Solange pour tout rendre visite ba orphelin wana tout chamo esengo na eloni na bango quoi. Yo moko ebi. Voilà, il y a bandeko ba parents au bata la biso oyo baza pe na bana na ndaku voilà. Bon, c'est qu'on a na kokolo bezara ke ndinga ka mère alobi bana na bazara alora bana na biso nyonso. Ça c'est donc kotala bongo na musika botali écran bomoni mais na pembeni pe boeza encore plus terrible parce que bazana pour ça aide, bazana pour ça soutien, bilamba nyonso ba koza nango et ça la bien pour nzambe ne mtapa mbola nzambe sauter. Donc tozera récompense ou tapa nzambe. Donc c'est un peu ce que je veux dire quoi. Merci, passez mes copains de vous. Bonjour Ndeko. Bonjour papa. Na lingo se présenter puis na bandeko bata la biso zana na kati ya fondation Solange Mokwabo. Merci pour la question. On a déjà comme on a Aristote Isaïe naza pekaka moko ya membre ya fondation Solange Mokwabo. OK. Lilo ba pona activité ya lelo surtout qui est ali grande et ça li bien ba ndeko batali et puis ba orphelin ba sepeli lilo ba na bango et puis na bandeko bata la biso. Bon, déjà, les activités sont très spéciales parce que ça va m'accamer c'est pas ça unité dans mon Chili. Déjà, côté déjà bonne foi à grande sœur, à la Kinshasa, à la Liban en Boka. Déjà, à la section de l'intérêt monnaie, comment aider les Bamisous parce que les activités que pour nous aider, il faut en avoir millions. Avec mon Kiyozanango, tu peux aussi aider les autres, c'est tellement important. Donc, pour la bande de peut-être que Liban en Boka. La fondation Nabino, la fondation Moko et Botamisika. Donc, on a beaucoup plus besoin de soutien Nabino pour qu'il y ait beaucoup plus les boss. Voilà. Voilà, merci mon frère. Le copain de Angamoa, de Ronani, Komonani, tout ça, fondation. On a zappé Moko ya ba membre de la fondation ya Maman Solange Mokwabo. Première action na biso ezaki lelo tout ça la descente na orphelinat vers Masina kuna. Donc message à passer zara que na ba o nyos ba olanda biso ba o baza ya na bonne foi ya kosunga ya koaider ba ya to soutenir maman na biso to tcha maboko de façon à ce que initiative o maman azui a outi musika donc c'est pas donné à n'importe qui yé na muki azozwa alobi non à s'investir aliana bana ou ba parents ba kufa tout ça apporter aide. Donc c'est déjà une grande chose. Na kosenga na président Vidie Chimanga Chipanda ya ocha maboko na fondation oyo. Et que vraiment liboso pe e kosunga biso makasi. Merci. Voilà. Merci de tout ça na mami awa. Bonjour mami. Bonjour papa. Les noms c'est comment nani puis ozana na kati ya fondation? Comment nanga Jemima Aven naza pe membre ya fondation. OK. Soueni za ndenge nini? Eza nini? Pour la fondation oyo vous passez ni la fondation Solange Mokwabo. Souhait nanga eza que fondation ekende liboso et s'élargir de façon que ba vulnérable nyonso na ba orphelin nyonso kaka ndenge tolobaki na kati ya pays pe à l'étranger bazala bénéficiaire ya moi partage ya moke au fondation ezali kosala. Iloba surtout nos parents yoza maman ba la biso ba na motema munene ba la biso ba maman wana yebisa bango nini mpona bana oyo tomoni ngai na yo oyo bazali ba orphelin pe ba orpheline. Bon mpona kokaba nga balakisanga ke il faut pas kozala na ba millions
Donc moke oza nango atezaki na classe tokei atanda malipa ba opesa o ozope otali moninga o azangi okateli po opesi bokaboli. Donc mpona ba maman bandeko ba papa o nyonso baza na bandako baya à travers fondation oyo basunga bana o rentrée scolaire yango oyo azosombela bana bakaye bastilo mwa ketch akanisa pe bandeko na biso o batoti kotala lelo. Voilà, merci beaucoup Ndeko. Donc comme une question moi je trouve que c'est très important pour la biso pe surtout na maman Solange. La même bandeko musu bazana de sisi na bango tu continuer. Bonjour ma sœur. Bonjour. Ba Ndeko bangi bozana na kati ya membre. Naza juste membre. Vous allez na kati ya fondation plutôt j'allais dire. Naza membre kaka. Membre kaka. Oui. Alors il par rapport à l'activité de l'eau. Oui, ça ira bien, l'équipe bien. 5 ans merci. Ba tous besoin pour soutenir ma Solange pour la fondation naé. Ba kangama beaucoup côté vraiment ba soutenir. Donc voilà. Et surtout pour na Oizali première activité Bosali. Prochaine activité, vous pensez que ça se souvient. Bon. Vous allez la maman soka zongi naé. Bo soka bonia bino ba mambo boza. Nzambe osunga kaka. Abotele la maman. Nzambe osunga. Merci beaucoup Nzambe osunga. Tu vas ndeko mususo pe yo kimangi biso me dokangi kaka wa. Lilo bapo na fondation que vous allez na katia. Nazali membre de soutenir maman Solange, surtout zali bana nae. OK. Bino moko bomoni kende to uti ofelina to moni bana itabaza na bango donc. Nzambe osunga kaka pesa biso makasa fortifier biso na bato baza musika mboka baye bandeni Nzambe osunga bongo sala bana. Voilà, merci beaucoup. Maman Lilo vous allez moi na quand même on bande ko ya âge non na orphelinat. Olobani na ba parents ba otala biso. Eza passe vraiment makasi komona bana âge wana ya âge nanga bazonyoka mabongo yango lobani na lobaka registre bato baza na posa ko soutenir biso bakanga vraiment mutema te ba soutenir biso pe to soutenir bana wana. Merci. Voilà maman Solange pour en finir projet d'avenir eza nini pour la fondation na biso Solange Mukwabo. Projet na biso ezali topesa bana avenir. Topesa bana wana vie. Omoni mingi tomona baona babalabala. Tolongola baona babalabala. Topesa bango place ya orphan na bakola lokola bana nyonso tout. Bana na balia lokola bana nyonso tout pe obana kati ya bandako baolia. Balata lokola bana nyonso tout. Batanga pe lokola bana nyonso tout. Omoni lelo oyo ndenge tozomona baolokota baona babalabala bazotia bango na place. Kona biso siko photo lukato sunga ba place wana oyo yamba bana. OK. O na maboko na bango atana ndenga kala baloba nini ba mikolo balobaka musapi moko esikola elongi te. Omoni donc biso photo sunga ba orphelinat na njia na biso nde tosunga bango. Et puis na projet na ngande na olinga na funga pe orphelinat nanga ezaka mpona kosunga bana bakola bien. Mingi na likanisi na biso na eloko na biso tosali na osenga na bandeko bosunga bandeko ya Belgique to bosungi nga tosungi pe bana esala bien makasi sio toye na famille Zai Mobimba famille Mokwabo oyo atutisama acha liboko no boyebi to misala déjà osala likambo o banda kala sikoyo komi na maboko na biso moko penza donc tosunga bana wana mingi na osenga na ba mama à Londres ba papa à Londres bomeka ocha maboko esala bien makasi donc boze ebele so na bina bando tanga bakomo tongo etana donc oyo nyonso atutisama akanga mutema na ye te afunga mutema na ye acha liboko. Voilà. C'est tout. Voilà, merci. Je crois bien, Molandi Maman Solange, Washington, Denga Sololi très bien. Et alors, numéro est affiché, Wana, Bobenga Maman Solange, et les appuis. Alors, tout ça, l'effort, la construction de Raban, au Babengi Bisso, au Tobengi plutôt, j'allais dire, orphelin, et Zaramala Moumingi, DMC, donne avec joie sur le PC Nessengo, Arzon sur le PC Nessengo, souvent. Alors, tout le temps, Balasima, na prochaine activité et merci pour la caméra. Merci. Bye bye, à la prochaine fois.